liboso na pesi bino mamote mingi esiki kutamini bino na moi na pesi bino bonjour et pas ekutameli bino na butu na pesi bino bonsoir. Merci na bino nyonso bafani na ngai et pas nyonso bozali ezala na Afrique, na Angola, na Congo Brazzaville, ba Nigeria, Niger et bipa nyonso même na États-Unis, France, Amérique, Irlande, partout bozali bambote na bino mingi. Na sali mwa mikolo na leki lisusu na émission te na zaki na mwa ba makaba mikende et puis saki nga mwa ba empêchement yango na salaki émission te. Lelo na zongi lisusu na émission na nga ya les blédards, mama ya bana ebele, mama jaguar, mama ya bana. Mama partout nazali na mokili mobimba na bosani binote pe na tiki binote. Bokanisa te ke na tiki bino na tiki binote na zana bino mayele bana ngai. Na zana bino elongo. Merci mingi na bafani na nga nyonso et pas yesu bozali. Nako salama conclusion ya émission na nga oyo uti koleka mbala ya sima. Émission oyo ya papa oyo asalaki inceste na mwana na ye nako rappeler bino ke ezali histoire vraie. Ezali histoire vraie nde kwa benga ngai apesa ngai émission wana yango na lekisaki yango na émission na ngai po ete nazaki na besoin ya ba conseil na bino. Mais na moni ete bino ba fan na ngai nyonso bozo tindela nga ba félicitations ndenge nazo sala ba émission oyo bozo sipela nango mais na sengi bino merci na yango. Mais bit na nga ezalaki eke nazwa un peu ya ba conseil ko uta epai na bino pona kokoka ko esunga ndeko mama oyo azalaki na kati ya problème oyo ekutamelaki ye ya mwana na ye propre a poser ki question asala nini na histoire oyo avant na mobali ou bien atika mobali ou bien avant na mwana na ye atika mobali. Question nanga ezalaki yango wana motuna nanga ya motuya ezalaki yango wana. Mais nazu quelques personnes au bapesa kinga ba réponse na bango mais na linga ki ete ezala moi majoritaire ya ba fan nanga ba ko pesa nga ba réponse po ete na ko ozwa conclusion na ibandenge ni na ko sunga ndeko mama parce que ezuma tango molai. Bonsoir mingi na bino ba nanga wesh. Lelo na ye lisusu na lisolo ya ngai na bino ezu bana ezu batata ezu pe ba mama ezali likambo ya respect. Paix, obéissance. Respect et l'obéissance yango na kolobela lelo. Ba na biso na poto awa l'obéissance ezate le respect paix ezate. Yamona ba na émission na ngai ya les blédards en tout cas na pesi maman Élysée na Bruxelles ba mote na mingi place ozali. Tango nyo surtout oza ko soutenir nga na émission oyo mama Annie na zote game bambote na yo mama Jackie Makiese esiko zali bambote na yo mingi et puis ya Makiadi esiko zali pe okutamaki na liwai ya ndeko na yo mwasi akufaki na mboka Congo na pesi yo ba sincère condoléances ko uta par na nga po na ko contacter yote yango na passé na émission o po na kopesa yo mes condoléances. Mama Siska et puis mama Tumba ya bino bambote na bino yango wana bozwa bambote na bino mingi et puis mokonzi place ozali na Maroc na tombeli yo kaka losako na yo mokonzi continuer mosala ozo sala ya peuple l'homme du peuple na émission na yo ya l'homme du peuple na tombeli yo bambote mingi. Didier Menga papa na vacances pas utaki ozaki toujours ko soutenir nga à partir Angola ozaki ko soutenir nga na minute oyo si ozongi na tombeli yo pe mbote mingi pe nzamba pambola yo na libota na yo nyonso tout bande ko na nga nyonso tout ya Verviers oyo na botami na bino pe na koli na bino na kati mboka Verviers na sengi na bino bo s'abonner plus bo soutenir ngai na émission na nga po ete na ko okende liboso na sengi na bino bozala na sima mkongo na ngai ekosala ngai plaisir makasi. Mama Amanda na bosani yote semeki na ngai na Suisse pe Judith Tava na Suisse na pesi bino bambote na bino mingi. Shikita grande sœur propre na ngai awa na mboka mikidi esiko yeko pe misanzoto na tindeli yo pe bambote na o mingi na pesi yo bambote mingi Mathilde Mère Anto bambote na bino mingi. Fideline Bidjano
kuna na Maroc bambote na yo ebele pe courage na musala ozo kosala na magasin na yo na mona ki ba pib na yo na mona ki pe nino tindila ki ngai image ya magasin na yo na mona ki yango na tombeli yo kaka ba chance mingi nzambe azala na yo otambusa eloko wana ekende liboso na kombo na nzambe na biso. Merci na bino bafani na ngai lelo na ye lisusu na émission oyo liboso na bino nazaya kolobela baboti na bana pona respect bana na biso na poto en tout cas naza désolé mais bana na biso respect ezate obéissance pe ezate na yebite soki boye baka signification ya respect na yebite soki boye signification ya obéissance na koki ko pesa bino mwa moke signification ya respect et puis signification ya obéissance. Respect, même Bible lobby, respectez-vous les uns et les autres. Eponi acheter. Eponi acheter. Pour na opesa mutu respect, eponi acheter. Mukolo opesa mwana muke respect, mwana muke pe opesa mukolo respect. Eponi acheter. Obéissance, eponi pe acheter. Mukolo opesa ako obéir mwana muke pe ako obéir mukolo. Baboti na biso na kala mikolo bazali koloba mwana muke abetaka pe mbunda bakolo pe babinaka. Cela veut dire que mwana muke akoki ko pesa yo toli pe yo mukolo pe o recevoir toli wana tant que aza mwana okoloba te po aza mwana muke moyen na yo ka ezate po aza mwana moyen na obéir ye ezate non eza bongoti biso pa na biso l'Afrique mwana muke ako beta mbunda biso mikolo to binaka. Et puis, ce que tu as dit, l'église, mingi bana mike mutu babeta ka mbonda. Mais ningi sa église, au moins na batu tout ba obina na mbonda wana, mwana muke ka muta obeta. Mais mikolo pe bazo bina. Eza émission nga na ye na ngolelo. Bana ngai, ba weshi. Bana mumba, mikolo balobi, omoni matoi. Il ne kara jamais moto na molai. Et ko tikala ka pe jamais ko le kara moto na molai parce que matoi azali kaka matoi na se ya mutu azali kolo matoi azana se nzamba kela ki bango ndenge wana eza lokola biso na bino bozamba matoi biso tozaba mitu jamais bo le kaka biso na mayele po biso to yaki liboso na se na moi oyo bino boye biso batoboti bino biso pe muto éduquer bino biso pe muto kolisi bino moye bo le kabiso ezate boko le kabiso na intelligence boko le kabiso. Parce que pour biso ta mususu totanga ki ebelete bino bozo tanga ebele na intelligence beaucoup le kabiso mais na sagesse beaucoup tika la le kabiso te parce que sagesse mutape sa ngo ezanzambe eza mututé bolaninga bananga na yambo yango na okota siko na tina ya émission oyo ezala ndeko mama benga kingai na tina ya bana na poto evandeli na biso na bino bana biso evandeli mabe evandeli ya kitoko te mabe makasi mwana oyaki poto liboso ya mama ou bien mama ayaki na bana na nzela moko ou bien mama aboti bana na ye na poto mais bana wana balingi ko respecter moboti wana te balingi même koyoka kutu mama na zoloba te balingi même kutu koyoka likamu tata wana zoloba te bazomona ke bango bayebi nyonso ba je les connais tout bino je les connais. Biso toye bakala biso le côté. Parce que bino mo bolo bango. Vous ne savez rien. Tout le temps, vous ne savez rien. Toye ba le côté. Mais bobo sanate toye baka. So toye ba le côté, mais to kol misibino ndenge bozale loté. To komi sibino bongo po toye ba ke loko. Et puis biso to mona musika bino mona ka mukuse. Bana mo banga ba parents. Boto sababoti. Et c'est très important. Na vie même la Bible et lobby les parents bazali banzambe yasi tant nzamba pesaki biso bino ezali pamboli ko ute pa nzambe po ete tozala mo bateli ya bampate bino bozalo kwa bampate biso tozalo kwa bateli na bino donc nzamba pesaki biso makasi ya kobota bino po to kwa kobatela ka bino mais bino tant biso to bateli bino bokoli bomoni biso batu pamba torchon tout temps seleki madame
eza na ndeko mama oyo abengaki nga lobi avandi na ndako mwana na ye mais eza na moyen te mwana respect eza te manquement ya ndenge moko okosakana nango te mama simba ta eloko na cuisine asimba eloko te mama loba ta lamba te eloko na posa na ye mama lamba te parce que azovanda na nsima mwana parce que mama aza na mokanda te mais mobosani ke biso pe toyaka na kala mikanda pe ezalaka te bino bozalaka mike tosalaka basacrifice mpo bino bozwa mikanda mais soki yo mwana oyaki liboso ya mama parce que mama wana moto atindaki yo na poto be tata wana moto atindaki yo na poto nde yango yo oza lelo sikoyo mama ntango aye kolanda na nsima aza na mokanda te aza na nsima mokongo na yo mpo aza na mokanda te aza na papier te aza sans papier aza na ressource moko te ya kolia ni ya kovivre ntango avandi na kati ya ndako na yo mwana lesa moboti na yo bokola ye qui paye comme il faut aza moboti na yo et ko changer ne loko moko te soko bokoli mama na kata ndaku ou bien bokoli tata na kata ndaku et ko changer ne loko moko te mais bino bana lelo yo bolingi loko wana te boza kaka na bolingo na biso ya intérêt bolingo intérêt surtout soko za na bana mike okendeke musala soko moni mama e ko vanda na ndako be tata e ko vanda na ndako lobi ah et o sala nga bien po akengelela nga bana nga na kende musala ozo saka ozo tara intérêt na yo mais ozo tara intérêt a moboti wana te soko ke musala ya atikali ko salelo basani atikali ko kombolelo ndako atikali ko lambela ya salelo makambo nyonso tu tango yo outa musala yo mokonzi ovandi ngbungbum bakipele yo bana basali nyonso tu mais soki mama lobika emo et pas na yo komi problème okomi na mama za na phrase moko yo komi na 10 tata za na phrase moko yo komi na 10 non bana ngai eza bongo te toza bawumbu na bino te toza pe esclave na bino te po botie biso na bandako na bino même pe ba o pe ba tie ba parents na bango na bandako te eza kaka ndenge moko to ko lobaka o bazo bomba ba parents na bandako te mutu bana na bango baza ben poli non même bino bana biso toza na bandako na biso tovanda na bandako na biso boza pe ka ndenge wana soko ye ko tala ngai olingo ya ko pesa nga loi bino bakoma ko pesa biso mibeko biso to pesa ka bino loi te bino ne biso ko bakoma ko pesa biso loi biso to koma bana bino bakoma ba parents non eza bongo te toza ba parents to otika la ba parents oyena ndako nanga obandi opesa nga loi non maman c'est pas comme ça il faut pas faire ça c'est pas bien mais yo pesa nga loi etake ki yo za nani po pesa nga loi oza mwana nga na boti na libumu na ngai oye ko konza na kata ndako nanga ozo pesa nga mibeko nga na mama na za liloba moko yo komi na 10 ozo sala mabe nazo pesa conseil olingi te yo yebi nyonso tu to sala na bino nini to sala na bino nini no juste vraiment na yebi te so to sala na bino nini ta mususu a partir ya conseil nanga o boko ko changer boluka bo changer poto ko sabino te poto ko sabino te po botangi ko ba universitaire bo somi ba voiture bo somi ba ndaku nde yango na sikoyo ya biso to komi papier pa na bino non to sa papier pa na bino te biso pe to somba ka bandako na Afrique mais to lesa ka baboti wana to simba ka pe bambongo na Afrique mais to lesa ka baboti wana to manka ka bango respecter to finga ka bango te to respecta ka bango parce que aza moboti akotika la moboti lelo kolela ozo sala makambo na yo na misala na ngai makambo na ngai zo marcher te de gauche à droite dans sala boboete okobi ko loba ndoki mama na ngai kutu aza ndoki papa na ngai aza ndoki non tata no andoki te mama no pe aza ndoki te ndoki na yo ya vie na yo eza yo moko parce que bible lobi mwana oyo akotosa moboti na ye te akozala maudit. C'est la Bible qui dit. Et ça n'a été dans le bien. Et ça Bible n'est pas le bien. Et ça biblique. Et ça biblique. Moi non nous sommes tous en mobotité à maudit. Parents nous surtout à même ça m'a mis sous. Ata tangi comme moi no alelisi était. Mais nzame na likolo ayebi ke moi na songo la zo lelisa moboti wana. Oza na malédiction plus. So boye bakangote. Okomona ke osala boye ezo simbate. Ozongisa boye ezo simbate. Okomo kanga ba parents bandoki. Po na poto wa mama to ko mandoki ba tata to ko mandoki po na nini po to zaka na bino
toloba te to pesa conseil te bolingi koyoka te bolingi ka bosala ka ndenge bino bolingi kosala pona nini toza na poto na mboka démocratie na mboka nyonso mondela sa pesa bino ordre ke parents en eloko koloba te asa pesa bino éducation nyonso to bozwa oya biso bobwaka na mai bana nga bobosana te on est des africains toza ba africains to wuti Afrique bokosa liboma te to wuti Afrique n'Afrique kuna yo mwana oteleme na moboti oloba na moboti azana liloba moko yo komi na 10 et salamate biso pa ba parana biso salamate para soka zoloba mwana talaka para boete para soka zoloba mwana misu na ekitaka na se bino soki para zoloba funguli ba mbuma misu ozotala moboti ndire bino mbale boza camarade nzoko boza ba camarade te manque de respect. Na manque d'obéissance, vous avez obéissance. Vous obéir bisoté. Kolelisa bisoté nyonso. Pona nini yo okomi na mbongo, pona nini yo zo simba ba mbongo. Basenga papa mama papa kabela ngatanga 5 € nga mama no pe nane nazali na piaka ko sakalate na zangi. Vous tout le temps, c'est de l'argent. Demandez l'argent. Bon, c'est maman a botu a saigné au monde, tu bête ta botu a saigné au monde. Non, c'est un bon. So yo someli maman no sukalité ou bien milikité. Non, yo someli la maman na botu yo miliki be sukali. Mundele ou bien mon étranger mo ka utika bongo aye ala kamati carton a miliki ya kitili maman no ndak. Bana poto bo kaba. Boye ko la o kaba. Boye bi ko kaba te bo kabarate. Bo kabarate. Mais bien sûr bozangi, oye maman. Moi, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de verre. Tu n'as pas verre là pour me donner. Mais biso ba maman na mitema boboto na motema mawa. Ata na kangai motema na bi na opesa te meta na moni ozolela. Na kufungola ka songa liputa na bi tien kamata. Ozi okay. Là wana muno kwa okokiti ça. Okoloba na se. Maman tu n'as pas verre. J'ai un peu de soucis. J'ai besoin de 20 €. Na posa verre. Ba pesi yo. Ka ba opesa yo ozi. Même quand maman koloba na OK, ngape na za besoin 20 €. Hey! Au sabolier. Pour dire maman senga ki yo 20 €. Pour dire maman lele la ki yo. Que ça la passe. Ça va problème. Mais sous même quand tu vas dire que tu recevoir même maman na ba on manda côté. Été, moi je ne peux pas. Na ko fan son nda côté, assistance sociale nanga ko tomboka. Maman même azana ba passi. Maman musu même baza malade, maman musu baza abandonné. Maman na ata bana bango te, mais baza na bana na poto Bana na poto ba koli. Pe bana wana basima mbongo, mais maman wana mona bana na ete. Ayebe loko sala bana wana te. Bana na balinga maman na bango te po ba maman zandoki. Maman na soka zaki ndoki be tata wana zaki ndoki. Tant bal bota ki yo si balinga ba boaka, mingi ba boaka pe bango te ba yana mukili te, ba kenda. Musupe no mona zema 6 mois pa le binga la obota te. Alongoli yango ba boki mona opa kinae. Musupe le bia nga pena to kala boti me na oboko leti ya kende kaka. Abwaki ona na fulu. So bo la lipe na ba histoire musu na Afrique bo mona bala ba boaka ka bango. Musupe mona ke tiko na ofelina. Vanda kuna. Ana besoin na ote. Mais maman a sali sacrifice a boti yo. A bokoli yo. Vina yo mobimba. Ale le lota suka la 60 centimes. Oye ongali na opeko o respecter payete si il s'agit pour bimisa malobo ni ko bimisa pe bimisi pe ya mabe poka asenga ki omonga sukali ube po asenga ki okata mususu papa okoke no tika ngata na hôpital tenzo to za malamte ongali mama azotelinga na babisi aza ondira botate. Nakutana na ndeko mama moko na kata train azolela. Mwana na ye propre. A uti na libumu na ye. Abwaki ye na libanda parce que abalaki mundele. Mundele alobi na lingi mama no na kata ndako na ngate. Mwana respecter loi. Atie mama wana na balabala. Mama wana na mona ye na kata train. Mama wana azolela. Mama wana utaki Liège. Azo ya Bruxelles. Pona nini? Mwana na ye abwaki tala ye na banzungu. Azoye bakutu nenga mema biloko te. Azolela lui mwana ya ngai moko vuma propre na boti na libumu nanga mwana nga bwaki nga libanda.
mobali ya mondela alobi alingi komona nga na kati ya ndako te alingi kosentir nga te mpe mwana na nga arespecte mwana na nga ndimi nga mama na ye nakende kotraine na balabala me ye akoki kobomba ngai te bana ngai eza nini boza na mawa te toza binemi na bino te biso baboti na bino toza baparent na bino nde eza mawa kofanda na bino na modele na bino na baréaction na bino bozo réagir epa na biso baboti ntango mama koréagir na ye mpe na ndenge na ye na façon na ye bino bolobi mama aza ndoki ntango mosusu tosalaka baréaction wana mpo na bino bacomportement na bino eza mabe omona mama ngo mpe alobi boyaka mpe na ndako na ngai te nayi mpe komonaka bino na ndako na ngai te parce que bacomportement na bino déjà soko boye na ndako na ye boyaka mpo na omatie batension boyaka mpo na opese maladi alobi ale bofandaka kuna na bandako na bino na bomengo na bino nyonso tu bozala kuna nga navanda na kwena nga na ndenge na nga nazanga te botika nga tranquille apréféré avanda na ye tranquille azanga na ye soka komela na ta mai na batie sukali na poto mpe tolalaka na biso nzala te motu mpe akufaka ne mpe na nzala te motu akufaka ne mpe na nzala te me biso ntango baboti na biso babota biso bazala koloba nini toza bapauvre me naboti bana na ngai ebele mpo basalisa nga me biso toboti bana mpo basalisa biso te biso toboti bana ne mpo baboma biso na baparole na mabe manque de respect baimpoli boza très impoli boza baimpoli so boyebaka yango te nga nalobela bino vérité boza baimpoli moko nao namona te na vie boluka bomodifie système na bino de vivre système na bino ya kovivre na baparent système na bino ya kovivre na communauté même epa ya baparent te même na batonton kaka oyo bavandi na milieu na biso nyonso tu boza baimpoli boza bana mabe komanke mikolo respect bolingi komanke mikolo respect bolingi komanke bato respect le mosusu boza quelque part moko boye bamikolo bavandi bino boza komanke bango respect boza ta na soni te bozalaka mpe na soni le moko so bozomela babiloko wana etushaka bino bamitu le moko boraisonna bobi ate tomela na biloko te mpo bamitu na biso esala mpo tomanke bato respect te mpo basali mingi mpo na biso tosali mingi mpo bino bozala mpo lelo bino bozala boza na poto awa eza sacrifice eza basacrifice biso tosali eza basacrifice boyebi beta mpo toleka nango awa te bozalaki bana mike boyebi beta mpo toleka nango te na banzala boyebi yango te na bakolala libanda boyebi yango te neti nga mama na bino so nalobi ke nga nalala na libanda avanga na banobota bino bondimango te mais eza sacrifice nasalaki mpo na nini nakoka kobongisa vi na nga mpo bana biso bozala oyo bino bozali lelo bandeko na nga mosusu nayebi basacrifice basali te mpo na bino me nga napesi bino mo exemple moko moke ya nga mama na bino nalalaka libanda na malili na hiver naye po tosika nayebi mutu te nayebi famille te naza libanda bana nga bo respecte biso respect eza bowumbu te respect mwana azaka na botosi akolaka kitoko mwana oyo ayebi ke ifo natosa baboti na nga ifo natosa baboti meme ya libanda eza kaka baboti noyo baboti yo te na ba oyo baza libanda baza baboti na yo tata nyonso aza na libanda aza tata na yo mama nyonso aza na libanda aza mama na yo ata atokoma na poto tantine tonton c'est pas grave maza tata moboti aboti yo fo yeba korespecte ye parce que aza na bana na kati ya ndako mpe baza na age na yo il faut koyeba korespecte bato wana eloko nga nazosenga bino respect epuis eloko moko na oloba na bino lisusu bana nga boyeba kokaba bolingi kokaba te boza miyimi baegoïste bolingi kaka komimona bino non
na vie comme mona kangati ni mona rapé baninga même Bible lobby l'amour surtout zanango tokoyeba ko partager mukie soko ezali tokoyeba ko kabola mukie biso nyonso tout tokolia mais bino bana biso te bino bana biso soko zanango kaka ozomi mona yo non bongo te boye ko la ko kaba boza maboko makasi omoni maboko na bino ya makasi omoni ndenge kaka nino eza na Congo wana nani likofi oyo batia na Congo wana oyo mutu wana kanga boye soki mobutu soki pe komone nani akanga likofi boye soki pe lumumba soki pe mobutu asala boye maboko na bino bana poto eza ndenge wana bolingi kokaba te epuis elo moko boza wana so oza na mbongo onio bala ndeko na yo te l'amour du prochain oza mutu mundu oza africain bala ndeko na yo africain mbongo yo oza nango lesa ndeko na yo africain mais bino te ki égoïsme oza na mbongo koluka mundele mokolo toutaka toyaka ntango tozoya kovivre na bamboko ya pasi oyo na malili oyo est ce que toyaka na mindele toyaka na mindele te toyaka biso moko mindele bazalaka kutu te tozalaka biso na biso baafricain tobeta bajido pasi tobeti jido na biso na bino pasi tobeti jido na biso na bino mais lelo bino siko bokomi nango ale bokomi kaka nini nakobala mundele bala na ata ekolo mosusu ata gabonais ata camerounais ata nigérien ata soki congolais à Brazzaville ata Congo ata angolais ata nani bala no ye problème eza te toza biso na biso africain mais mindele bino bozo voir misa wana et puis mundele ngo pa peso mibeko na ningi famille na ndako te otosi pe famille poussa te otosi osala obéissance c'est pas ya mundele mais pas ya ba parents na ona famille na yo obéissance ozaka nango te mais pas ya mundele kuna osala obéissance Nanga, je regrette. C'est triste. Et ça m'a beau changer. Ozana mbongo balande kona yo. Mbongo wana esuka na biso ne biso to baka na Afrique vutu la menga. Na ki Congo balobi vutu la menga donc evanda elia makaka na 4-4 na biso. Po bango to baliaka ya bango baliaka bango na bango baliaka na biso te yo so mona muta mbongo ya mundele ayeko zo mutu mwindu abala ye po akomise muta mbongo eza rare difficilement liboso na kala tamba ye ba pena te lelo lisute batimba ba jone za ka lisute batimba ke biso to landa bango po baza na mbongo bino me botimba ti bala na bino po na mbongo ti bo moni exemple bat musute soka koyi kaka ba divorce ye mbongo nyonso wu bakei chango kuta mwasi otika li pamba eloko te aloba nozonga pa famille sani nga utso na kuta ino mona modele ya bongo na ebiso fulkan kende awate na oyebisa bino vérité poso na lobeli no ba vérité te moye bo bongeza te na oyebisa bino ba vérité po bo changer na kanisa na oloba mbango na français po boko ko comprendre on va comprendre la lingala te on va comprendre la lingala te ba yebika koloba français na expliquer moi moke na français pour beaucoup comprendre mais français na nga ya bleda toujours nazaka na français wana bleda obino bo corrigeaka maman t'as pas bien parlé je suis toujours là avec mon français de bleda là mes enfants soyez sages il faut que vous soyez sages parce que quand vous avez vos mamans à la maison chez vous ce ne sont pas des torchons, ce sont vos parents. L'obéissance à un enfant, c'est très important. Le respect pour un enfant, c'est très important. L'enfant qui obéit, qui a le respect envers ses parents, il gagne beaucoup. Il gagne beaucoup, je vous dis. Même les secrets de leurs parents, il le saura. Parce que les parents, ils disent, ah, mon fils, il écoute bien. Il est respectueux, il m'écoute, donc il te raconte toute l'histoire. Tu vois, ça, il va te dire tout. Mais quand tu n'obéis pas, quand tu n'écoutes pas, tu n'as pas de respect, tu es impoli. Tu crois qu'un parent, il va t'asseoir à côté de toi pour parler des choses importantes. Parce que tu es déjà impoli. Hein? Tu es très impoli. Tu n'as pas de respect. Tu manques toujours de respect à tes parents. Tu manques toujours de respect à tes parents. Donc, tout ce que les parents font, toi tu dis, ah, laisse-moi.
Il ne faut pas toucher à mes affaires. Quand le parent il est chez toi, il ne peut pas toucher même à manger. Il ne peut pas parler. Quand tu es à tes amis, donc ta maman, donc c'est rien. Ton papa, c'est rien pour toi. Donc zéro. C'est comme un torchon, tu nettoies et puis tu jettes là-bas. Je suis désolée, mais je dois vous dire la vérité. Il faut changer vos habitudes là. Vous les enfants des wesh, avec vos wesh là d'aujourd'hui, nous les wesh, vous croyez que vous savez tout. Vous ne savez rien, rien du tout. Nous on sait tout, mais vous êtes les messieurs qui connaissent tout, les madames qui connaissent tout. Vous là, vous êtes des messieurs qui connaissent tout. Quand maman elle dit, ah maman laisse tomber, toi tu ne connais rien, tu ne sais rien. Nous on ne sait jamais, on ne sait rien. Si on ne savait rien, vous là vous allez être au monde et grandir comme vous êtes là maintenant. Non, parce qu'on sait quelque chose. On sait quelque chose, c'est pour cela que vous êtes là. Si on ne savait rien, vous n'allez pas être là où vous êtes maintenant. Et quand maman il dit, il te conseille, il donne des conseils, allez, même ta maman ou bien ton papa, il y a une seule parole, toi tu en as déjà 10, tu es monté, hop. Ta maman est devenue ta fille et toi tu es devenu la maman. Ou soit ton papa est devenu ton fils et toi tu es devenu le papa. Donc toi maintenant tu engueules ton fils. Au lieu qu'elle t'engueule ou ton papa t'engueule, toi t'engueules ton fils ou ta fille. Chez vous, c'est comme ça là, maintenant. Vous engueulez vos parents comme vos enfants que vous mettez maintenant au monde, des petits là. Non. Nous, on n'est pas vos enfants. On est vos parents. Même la Bible dit, il faut respecter vos parents parce que vos parents sont des demi-dieux sur la terre. Celui qui ne respecte pas ses parents, il est maudit. Quand tu vois ta maman plaire là, quand tu le manques de respect, elle va pleurer. Dans la chambre, elle rentre, elle pleure. Toi, tu ne sais pas. Elle ne te maudit pas. Mais Dieu le voit. Dieu dit, à cet enfant-là, il est en train de faire du mal à son parent. Je la maudis. Même la Bible dit, l'enfant qui manque de respect à ses parents, il est maudit. C'est la Bible qui dit, hein, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Hein. C'est la Bible qui dit ça. Il faut savoir respecter vos parents, obéir à vos parents. Ce ne sont pas des ordres, mais ce sont l'obéissance. L'obéissance, ça ne compte pas que vous êtes un enfant ou vous êtes un grand. Non, l'obéissance, même une grande dame, même un enfant doit obéir à un adulte. L'adulte peut obéir à un petit enfant. Ce n'est pas parce qu'il est petit, je ne veux pas l'obéir. Je ne dois pas la respecter parce qu'il est petit. Non, non, non. Même moi, votre maman, si vous me respectez, moi, je vous respecte aussi. Si vous me manquez de respect, moi aussi, je vais vous manquer de respect. Je vais vous montrer vraiment manquement de respect, même des vrais manquements de respect là. Parce que vous croyez que vous seulement, vous savez manquer les gens de respect, les parents de respect, et nous, on ne sait pas vous manquer de respect. Nous aussi, on sait comment manquer de respect à vous aussi. Hein? Mais des fois, quand on ne dit rien, parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas. Parce que vous êtes nos enfants. Alors, il faut écouter. Il faut essayer de vivre à l'harmonie avec vos parents. Et ça fera du bien à vos parents aussi. Je vais vous dire une chose. Vous là, vous croyez que vos parents, s'ils ont des problèmes, ils viennent pleurer chez toi, ils disent, ah, mon fils, je manque 20 €, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez m'aider pour me donner 20 € comme ça, pour acheter ça, ou acheter des médicaments ou quelque chose? Vous vous en foutez de nous. Vous en foutez de nous. Ah, maman, laisse-moi tranquille, moi, je n'ai pas l'argent. Vous là, tout le temps, vous demandez de l'argent, de l'argent, de l'argent. Vous croyez que moi, je vais sauter toutes les maisons? Je viens chez toi, mon fils, demander de l'argent. Pourquoi je n'ai pas demandé dans les autres maisons? Parce que j'ai personne là-bas. Si je toque à ta porte, ou je viens chez toi, ou j'habite chez toi, je te demande parce que tu es mon enfant. Si tu n'étais pas mon enfant, peut-être que je n'allais pas venir même chez toi, même ni habiter, ni te demander. Mais si je te demande parce que tu es mon enfant, mais vous là, quand vous manquez quelque chose, vous venez, ah maman, tu sais, j'ai des problèmes, est-ce que tu n'as pas 10 € là, tu n'as pas 20 €? Tout le temps, vous venez avec vos demandes là de 10 €, de 5 €, de 20 € là, vous venez tout le temps, vous. Vous croyez que nous, on ne manque pas de l'argent dans nos poches? Nous aussi, on manque de l'argent dans nos poches, hein? Mais comme on est vos mamans, quand on te regarde, tu as des problèmes, tu as des soucis, même chez toi à la maison, mes petits-enfants manquent de lait ou quelque chose comme ça, on rentre la main dans la poche, on vous donne même quelque chose pour vous soutenir à la maison. Vous croyez, nous aussi, on ne manque pas de l'argent? Nous aussi, on a besoin de vous, non?
On a besoin aussi que vous aussi, vous venez aussi nous donner quelque chose quand on est dans le besoin. On a besoin que maintenant, je n'ai pas l'argent. Mon fils, donne-moi même 20 € parce que je n'ai pas de lait, je n'ai rien du tout pour se nourrir. Donnez-moi. Mais vous, là, quand nous, on demande, vous, allez, des gros français comme ça, des longs français là, ça sort. Et puis, vous nous traitez même de sorcières. Ah, laisse, moi, ma mère, ah non, ma mère ne peut pas venir chez moi parce qu'elle est sorcière. Tous mes trucs, maintenant, ça ne marche pas à cause d'elle. Tu crois qu'une mère qui t'a mis au monde va t'ensorceler? Hein? Une mère qui t'a mis au monde va t'ensorceler? Jamais. Il ne peut pas t'ensorceler. Parce que s'il voulait t'ensorceler ou voulait te tuer, il allait te tuer depuis quand tu étais dans son ventre. Il allait avorter ou il allait te mettre au monde, il allait t'abandonner dans une famille ou te jeter, je ne sais pas où, ou te laisser à l'orphelinat. Comme ça, tu grandis là-bas et elle s'en fout de toi. Ou le papa s'en fout de toi aussi. Mais s'ils ont eu cet amour de mettre au monde et de t'élever pour grandir comme tu es là maintenant, et toi tu vas dire que ta maman elle est sorcière. Ou bien papa il est sorcier, ou bien maman il est sorcière. Je suis désolée mes enfants. Nous on n'est pas des sorciers. Sinon on allait vous abandonner depuis. Et on est venu ici en Europe. On a eu des problèmes, on a eu des difficultés aussi au début. C'était pas la rose, hein, quand on était arrivé ici, hein, c'était pas la rose, hein. C'était que la misère. Quand on fouillait là la guerre chez nous, c'était la misère quand on est arrivé ici. Personne ne voulait de nous. Mais on a fait le nécessaire, avoir des papiers, que vous soyez bien. Et vous les enfants là, que vous êtes venus tout seuls, la maman ou le papa étaient restés en Afrique. Et puis ils arrivent plus tard. Quand il arrive, il n'a pas de papier. Vous là, vous dites, ah, il ne peut pas rester chez moi. Elle est tout le temps chez moi. Elle veut me commander dans ma maison. Quelle maison? Hein? Elle va te commander. Tu es qui, toi? Devant cette grande personne. Tu es qui, toi? Hein? Pour manquer de respect à ta maman ou bien à ton papa. Hein? Réfléchissez un peu, hein? Ce que vous faites là. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien du tout. Vou falar bocado em português, porque o tempo já está a passar. Falei do coisa, falei do respeito dos meus filhos, do respeito de respeitar os pais. Aqui na Europa há muitos filhos que não respeitam os seus pais. Quando uma mãe ou um pai está na casa dele e uma pessoa como um papel, não lhe respeita, porque a mãe não pode pegar nisso, porque a mãe não pode fazer isso. Cada um tem interesse dele, porque se a mãe fica na minha casa é para cuidar dos meus filhos quando eu vou trabalhar, porque ele tem interesse dele. Mas como a mãe está lá em casa, a mãe lava a louça, a mãe arruma tudo, é mãe. Mas quando chega do trabalho assim, a mãe está aí, porque a mãe está a falar qualquer coisa. Ei! Você não tem nada que dizer, não tem nada a me mandar, porque você não manda aqui. Aqui é minha casa. Não me manda. Falta de respeito, falta de educação. Esses filhos daqui não, são mal educados. Não têm respeito. Mesmo não tens respeito na tua mãe nem no teu pai. Mas as pessoas também da fora, vocês... Falta do respeito. Não é bom. Não é bom. Não é bom. A Bíblia diz, você tem que respeitar o teu pai e a tua mãe, porque eles são Deus da terra. Nós somos vossos Deus da terra. Você tem que nos respeitar. Você não quer respeitar teu pai, não quer respeitar tua mãe. Insulta. Respostas. Não dá. A mãe fala uma coisa, você já está subiu. A mãe está numa resposta, você está no 10. Já está a falar, já saltou, já está no 10. A mãe está só na uma, você já foi. 11º já saltou, já está. Meus filhos, faz favor, respeitam os vossos pais e as vossas mães. Respeitam. Vocês aqui não têm respeito. Não tem respeito nem um bocado. Não tem nada de respeito.
falta de respeito na tua mãe, no teu pai, insultam, falam o que vocês querem falar. E se você tem visita na tua casa, é que a tua mãe sai mesmo para perguntar qualquer coisa. Ei! Você vai ver falta de respeito, que vai sair mesmo em frente das tuas amigas, a faltar a tua mãe respeito. E essas amigas que estão aí junto contigo, a conversar contigo, a festar contigo, se faltar o respeito da tua mãe, você abre a tua boca para falar, não falta respeito da mãe à mãe. Não, você já está dando exemplo de faltar respeito da tua mãe. E eles também um dia vão faltar o respeito nela, porque você é a pessoa que pode respeitar a tua mãe, não respeita ela. Assim como não respeita ela, qualquer pessoa também não vai ter respeito dela. Não é porque você está lhe criar dentro da tua casa, você está lhe dar comida, você está lhe guardar na tua casa porque ela não tem papel, como aqui na Europa temos problemas dos papéis. As mães quando chegam, depois dos filhos chegaram, antes tem problema dos papéis, tem problema de coisas, não tem a situação, não tem dinheiro, não tem nada, não tem papéis para ir no hospital, não tem nada, mas os nossos filhos não ajudam. Não ajudam. Começa a te faltar respeito, tua filha própria, não é porque é a filha do meu irmão, não. Hoje não estou falando do filho do irmão, nem da irmã que eu trouxe aqui na Europa, não. Isso também vou falar. Mas eu estou falando da tua filha própria que veio da tua barriga. Ela está te faltando respeito, porque você está comendo muito, porque você costuma cozinhar toda hora, porque você não sei o que, não sei o que. Quando você lhe guarda os filhos, ela vai no trabalho, tá bom. Mas quando você vai dizer, amanhã eu não tenho tempo, também tenho coisas a fazer, ou vou na igreja, não sei o que. Ei, aí é problema com a tua filha, o filho. Se é filho, se a mulher é branca, quando dizem, porque não quer ver a tua mãe aqui, o filho está a respeitar a palavra da mulher e te mete fora da casa. Porque você sai da minha casa porque a minha mulher não gosta de ti aqui. Porque a mãe é feiticeira, porque o pai é feiticeiro. Essa mãe que te guardou 9 meses na barriga dele, não te matou, vai te matar só como você hoje. Tens todo dinheiro aí, tens a casa, tens tua família, que essa tua mãe vai te matar. Se ela queria te matar, ela pudesse te matar já há muito tempo, quando estavas aí na barriga dela. Há muitos também que não teve filhos, tinha filhos na barriga, mas deram qualquer pessoa para educar, para não sei aonde. Mas ela que te guardou 9 meses. Depois você veio no mundo, depois você cresceu. Depois você ficou uma pessoa. Se ela não quiser de você, ela podia já te deitar no lixo. A pessoa que deita filhos no lixo, a pessoa que vão dar na orfelina, filhos que não quer guardar os filhos, vão meter na orfelina. Mas ele que te sustentou, pequeno, foste na escola, fizeste tudo na tua vida, ela estava aí, ela fez sacrifícios, ela te levou aqui na Europa e você esqueceste tudo. E você vai lhe dizer porque aquela mãe é feiticeira. Porque aquela mãe, as minhas coisas não estão andando bem porque é a minha mãe. É porque aquelas minhas coisas não estão andando bem porque é meu pai. Não, não é assim. Não é assim, filhos. Filhas, não é assim. O teu pai é teu pai. Respeita o teu pai. Respeita a tua mãe. Tem que lhes respeitar. Mesmo ela está na tua casa, sustenta a tua mãe. Sustenta teu pai. Ela te sustentou. Você também. Eu estou dever de sustentar a tua família. É a tua família. Embora você tem a tua família, mas ela também é tua família, porque ela foi a primeira tua família na tua vida. Foi ela e o teu pai. Os dois. Mas vocês esquecem muito rápido que aquele foi, minha mãe me sustentou, diz que eu fui pequeno, me deu de comer, me deu bebida. Vocês esquecem, porque ele é feiticeiro. Porque minhas coisas não estão andando bem porque ela está na minha casa. Ela tem que sair da minha casa, porque ela é assim. Ela não pode mais falar. Ela se fala, você resmunga. Porque ela fala muito. Ela gosta muito de se meter na minha vida. É mãe.
Se mete na tua vida quando você não está andando bem, quando você não está andando na linha, quando você não está fazendo coisas corretamente. Como se faz. Quando você está fazendo coisas corretamente, a tua mãe não vai se meter na tua vida, nem o teu pai. Mas quando você não está fazendo coisas corretamente como pode se fazer, a tua mãe é tua mãe. Ela vai ver, dizer, não, esse meu filho não está andando bem. Não está fazendo as coisas como se faz. Ela tem que falar para te meter na linha. Não é porque ela não te gosta ou porque ela está te feitiçar porque você não avança. Não! Isso tudo que você tem aí, a casa, trabalho, carro. Se ela te feitiçou, você não podia ter isso. Se você tem isso, graças a Deus, que lhe ajudou a te sustentar, diz que você nasceste até que você cresceste. Você sabe tantos sacrifícios que as mães e os pais fazem para vocês crescer? Vocês não sabem. E depois, quando nós chegamos aqui nessa terra que tem muitos problemas, nessa terra aqui para viver é muito difícil, nessa terra para você ter mesmo esse papel é muito difícil. Fizemos sacrifícios. Esses sacrifícios é que para vocês serem homens na vida. E vocês chegam a ser homens na vida porque ele é má. A minha mãe não é boa pessoa. O meu pai não é bom. O meu pai é feiticeiro. Porque a minha mãe, quando chegou na minha casa, tudo na minha casa não está bom. Faz favor. E depois vocês, miúdos da Europa, vocês não gostam de ajudar. A tua mãe pode ter problemas de dinheiro. Ela está a precisar de qualquer coisa. Mas você vai dizer, eu não tenho. Mas vocês, quando vocês precisam de qualquer coisa, estão a precisar de dinheiro, tem problemas, vocês veem nas mães. Mãe, minha mãe, isso só, eu tenho isso, não sei o que, não sei o que. Longas palavras tem. Se é em português, vocês falam aquelas português mesmo finas, que eu não sei falar, vocês falam. E a mãe, quando vê o filho está aí embaraçado com os problemas, então a mãe diz, está bem, tira qualquer coisa no bolso e dá no filho, porque não quer ver que o filho chore ou a filha chore. Dá. Mas você, quando a mãe diz, é porque eu tenho problema, eu não tenho medicamentos, não tenho isso, não tenho isso, você diz, pá, me deixa, pá. Vai lá, essa feiticeira que não me chateia, chatice, pá. Vai lá. Não é assim. Não é assim. Mas eu acho que acabo com a minha emissão. Cheguei no fim. Agradeço todo mundo que segue a minha emissão. E cumprimento também minha família, a minha avó que está em Portugal, a minha avó Nazaré, que está em Portugal, com as minhas tias. Eu mando muitos beijos. E a minha família que está em Angola, e mando muitos beijos. A família dos Aguiares, eu vos mando muito beijo, 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 beijo. Os meus sobrinhos, os meus netos e as minhas irmãs, que eu tenho em Angola, eu mando muito beijo, beijo na minha família. Je pense que je suis arrivée à la fin de mon émission. Toutes mes fans, je vous remercie. Vous tous qui suivez mon émission, soyez attentifs et suivez mon émission. Je vous remercie beaucoup. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous beaucoup, 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 beaucoup. Comme ça, je continuerai toujours à donner des conseils à nos enfants pour vous. Que vous me demandez, à chaque fois, vous allez me demander de donner des conseils à nos enfants, je suis là. Vous connaissez mon numéro de WhatsApp, il est là. Appelez-moi sur mon numéro de WhatsApp si vous avez besoin de conseils et vous voulez que je transmette vos messages dans mon émission. Appelez-moi sur mon numéro de WhatsApp. Je suis à votre disposition à chaque fois que vous avez besoin de moi. Nakanisa na komi na suka émission na ngai bino nyeso ba fan na ngai na pesi bino ba mbote mingi pe na pesi bino merci na kosenga na bino bola na émission na ngai pe bo s'abonner boyebi numéro na ngai ya WhatsApp yango yo bo s'abonner na émission na ngai boya ebele abonnez-vous et osala ngai bien mingi et osala ngai esengo makasi ke na mona akibino mandeko na ngai bozo soutenir ngai. Na bosani te leki na ngai Yvette na Irlande na pesi yo bambote na yo na bosani pe yo Mimi leki na ngai na France na Paris na Corbeil-Essonnes na pesi yo bambote na yo mingi na bosani libota na ngai te
bana mama Marie-Louise bino nyonso bambote mingi mama na ngai bambote na ye ebele mingi akolanda émission oyo nalingi yo mingi napesi yo bambote ebele basemeki na ngai bino nyonso boza na Kinshasa soki bokolanda émission na ngai bambote na bino ebele baleki ya Roger napesi bino bambote mingi papa John nabosani yo te na mama na biso John nabosani bino te bambote na bino ebele nakanisa na suki wana tokutani na émission ya mbala ya sima merci beaucoup au revoir.